Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balaman des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Yeah. Dekunaga na zaku ebiso. Bana poto, bana partout, balandia vie du public, mbote na biso, mbote lisusu. Lelo nazana esengo po nazo la reportage moko elongo na Wilson pe Bogo Sanderson. Tozo accompagné pasteur de la foi, Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi, oyo azuli kanisi. Elongo na ndeko mo ya poto po na ko soutenir, to pe ko bimisa bandeko baza na hôpital. Yaya boyebi na kini lelo et comment soki moi c'est aboti. Surtout na cas césarienne esenga mbongo ebele et soki azana misolote ba okange na hôpital. Plus ofana na hôpital plus mbongo ezomata. Mais plus azana na hôpital moi na pas okola na hôpital mona msusu abimimi na hôpital. Mwana msusu akompe konguruma misupe batambulaka azaka na hôpital moyen mama na ye mwana bakende na ndako ezate po bana nyongo. Soki bakende na ndako hôpital ya okufa po bafuti te. Yango bimisa système ana kini e umeli soki mutu ba opérer ye to mutu ba traiter ye mbongo ezate ba ko kanga na hôpital azana droit ozonga ndako te biso to bekala so mama ke maternité aboti juba bima maternité basala moi fête na ndako omeli moi ba jibo sepeli moi na botami mais biso e comment na moi kokoso ba réalité à Kinshasa. Merci à toi, pas Bogo Sanderson. Merci pas Didier Masuki Mbala Mande Fapembe. Merci pas Nemo Pasteur de la foi haute aux années, aux accompagnés dans l'hôpital Mokili Mwinda. Pour ça, la geste ou la bonne foi, geste ou la malam ya sunga. On est sabno bande ko bolanda biso. Wana moi muke oza moi misolo ngo sunga batu ko hésiter te ko benga ta biso. Toko sala geste ndenge yo ko lingela. Et ça moi bien. Merci pas papa Victor depuis les États-Unis, papa Duval Kasongo. Un mouyaka sans complexe, un mouyaka qui se respecte depuis Montréal. Merci pas Fiston Basten de FB International. Wana moni Fabrice Nteka, les boss américains. Merci pas Nabino. Tolanda geste au basala na hôpital bazo bimsa pasteur na biso babotaki na kaya césarienne ezai moi koko so esenga mbongo ebele mais le pasteur de la foi nenga teaka amour et compassion et tolanda reportage yango bon toko baliso na biso. Okiranga na elilingi pe na bokokani bwa yo Yesu. Po ete nalumba solo ya bonzambe bwa yo penepene na bato. Osalanga mwinda po ete nangengisa bomoi pe mitema mitungisami na pasi. Lokola Mungu aibatelaka musuni na kopola. Osalanga Mungu po ete bazwa mindinga na nga bapola te. Na sepeli na koyana yo na hôpital na biso oizali bibona na bandeko misatu oyo bautayi kobota na césarienne. Maman oyo asali 4 mois. 4 mois. Yo sali combien de mois? 2 mois. Yo sali combien de mois? 2 mois. Donc 4 mois, 2 mois, 2 mois. Bana babota. Baza pena bana na bango. Bana bazali. Yo tikalaki na to senga kayo combien? Je compte ça qui 500 donc il faut ça baisse à 100 net de cela la maman a kata qui ouais tikala ka dijo ko kwa donc ça qui 50 200 avant que tant de solo nde
abina sana ndambo tikala ke porte tout on loi 650. Le pesa qui 50 avant côté menace. Ngai Ni monyo ça na meza combien? 10. 100, 200, 150. Merci. La vérité que le Merci Dr. Oscar. Nous avons notre objectif église est à Kosumba. La gestion de Oscar et un développement de pasteur en Suisse. Pasteur Félix qui a Pasteur Félix qui a mais Attila qui est loin à l'église, Assemblée Dieu vivant, qu'on a la Suisse, Latine, bon, c'est un objectif. Il y a tout sous ma bande. On doit passer à une bande pour les armes. Le rôle de les hôpitaux, ils ont besoin de madame, ils ont un contrat en côté d'église. Ils ont tout le monde, ils ont tout souple. La compréhension européenne par rapport à l'expérience de Tobi Nzambi, nous avons une bonne foi, il y a raison pour laquelle nous avons bien parce que nous avons l'esprit, on n'a pas de compassion. Donc, raison pour laquelle tu as dit parfois, juste pour libérer Bande Abassi, Babi Malelo, comme ça, tu fous un bon wana, d'être Moussaki, et tu fous un bon Babi. Voilà, l'autre est dit, Mande Wanabino, Papanabino, Yaya, pasteur de la foi, n'a rien objectif. Surtout au Salon, Bande Kobazo, on a pu en soi. Donc il y a un pasteur, pasteur Félix, qui a couru, le temps comme on est passé à Moussa Nzambe, dans l'église Mobimba, Assemblée Dieu vivant, il est là-bas, Sungi, pour nous, on aide aussi à docteur Oscar. Voilà, on a encore le docteur Oscar. Merci papa. Vraiment, naganisi ko eza mbala liboso te ya kosunga bakona biso baza ko nyokama awa na mokili mbala liboso yaki kozwaka charge naganisi ya bana bazalaka en souffrance banso basalaka 2 mois mpe banso mpe 1 mois bamaladi si esila mais Nzambe alobelaki yo intérieurement oyaki okolani bango ya surtout ezalaka vraiment surprise mpona biso ntango ozosala yango ozoaide non seulement bango mais ozoaide mpe na biso parce que na place pas continuer koconsommer biso courant mai mais un bon samaritain oyo Nzambe atindi aye ovole biso na bango osecour mpona biso eza vraiment lisalisi monene. Ben voilà, on est là avec le médecin directeur de l'hôpital Mokili Mwinda. Bonjour docteur. Bonjour mon frère. Docteur, initiative Oyo pasteur de la foi Nango Awa, comment naie koya kobimisa bandeko na ka o bazanango ba women na moni moko ya 4 mois na lisungi pe ya bandeko moko na Suisse. D'abord impression na ezande. D'abord mes impressions sont émouvantes dans ce sens que namboka na biso kokutana na bato boye eza pasi. Eza pasi parce que biso na hôpital to travaille aussi à caractère humanitaire. Dans le sens que to yambaka na ba oyo bazana mbongo na ba oyo bazanga mbongo. Mais bango nyonso ba bénéficier na même qualité de soins. Mais après ko bonga ya mutu nde to sala ka facture. Ne sika différence eyaka entre mutu mbongo na mutu ya pasi. Donc kotala pasteur de la foi atika ba occupation na ye nyonso aye aponi pe hôpital mususu te parce que ba hôpital eza nango ebele mais aponi kaka biso Mokili Mwinda. Gloire soit rendue à Dieu seul.
naza na eloko mosusu na koloba te. Gloire à Dieu parce que yende mutu aza maître temps pe ya circonstance. Okay. Mais docteur, par rapport à baka obwana ngwa nesi namoni ndeko mwasi moko a 4 mois siko soki neti afuti te andufanda ne kaka ndengo lobi afuti te banda to factura ye $400 asali 3 mois to meki ko rabattre lisusu facture wana to longoli $100 futa biso ne fisque $300 bakoki kaka te semaine passée to kiti tina $200 ata 150 monani tokotika akoki kaka te. Donc pour na biso malade a consommer courant, a consommer mai, a consommer ba produits pharmaceutiques o ya biso moko, a consommer pe prime de risque na biso ezalaka vraiment pas si mingi pona ko bimisa mutandengo wana. Mais à travers ba œuvre caritative ya boye vraiment tozui opportunité ya ko bimisa na ndenge elongo bali. Beaucoup de cas bongo ebele, c'est par rapport à milieu vous allez et tout par rapport à la vie sociale où ils ont passé le Congo. Bon, en tout cas bakaya wana tokutana nango chaque semaine. Chaque semaine indigent foyer. Chaque semaine indigent foyer. Alors ba muzuzu bakima na bango simplement. Akimina ye akei pe bokomona ili suzute. Mais ba oyo tellement que bazalaki na possibilité ya kokima te po azaye moko atombola mwana banda kopakata mbango peut-être bamonaki yango pasi mais ebele bakima na bango kima na bango mais bango bakomi quand même tina tango oyo nzambe kaka. Docteur na batnyo so bazana bazolanda biso bazana amour pe compassion ou bazana bonne foi ya kosala ba genre ba geste oyo bazolanda ko bisa boni. Bon, nasengi na bandeko oya bonne volonté. Oyo bakoki ko imiter vision oya pasteur de la foi zanango. Soko monique ba action humanitaire ou caritative ya boye et plaire yo et que ozana ba moyen lona na ndenge ya ba indigent nzamba kozongi silo koleka. Simplement ça. Parce que kosunga babola ezaloko zolona na mabele moko fertile ezaloko la bisope to edaka bango na lolenge moko boyi neti maman asali 4 mois autaka MMA asalaka après éclampsie akomaki ko kangama so zo expliquer ba terme wana MMA éclampsie biso donc autaka na hôpital ya MMA kuna nazemi abandaki kokangama po tension e mataka. Alors bamona ke na butu wana bango docteur aza sur place te bawelaki kotinda ye awa pona docteur lokola azalaka permanent to meka kosunga po eloko wana ebomaka na mama na mwana ou alors mama akufi mwana atikali nde tango nazwaka ye na ba 2h du matin balamusinga na ye 2h du matin mbala moko to traîna quitté to zwiba kisi ya biso makamonio ya biso to sauver mama na mwana le yango okutie awa na main d'œuvre na ba kisi nyonso ya bino main d'œuvre ba kisi nyonso to salaki ya biso moko. C'est bon, merci beaucoup docteur. C'est moi qui vous remercie. Et bien voilà, tozalaka awa na hôpital mokili mwinda na njili bisika toye kosala geste oyo nga benga comme geste d'amour, geste de sala komisa ba mama misato oyo ba umeli na hôpital oyo faute de moyens makoki ezate pasteur de la foi aye elongo na pasteur moko na Suisse kombo ekimi na église basali geste d'amour oyo pona ko libérer bandeko tozaka to mama mbote papa kombo nona Nancy. Maman Nancy, yo au sel combien de mois? 2 mois. Au bout de mois, c'est ton bas. Moi, comment est-ce? Patricia.
Patricia. Bongo tata na yaza. Akima. Olobi? Akima. Tata ya mwana Akima. Oh. Bo Akima po. Akima monika mbongo belele basenga kale. Akimi na. Etango botaki azoya nini hôpital? Ayake bandeli. Siko ya moni siko ne komi na katikati ya Akimi. Baki koluka ipe boyo. Ngai mbongo ane uza mbongo lupangu na koso bane lupangu na kana kofuta te. Chikolo babweko. Mbongo ofo bimza mwana na hôpital. Ya mbongo lupangu mala mwaso lupangu akone ofuta te. Asala nini na vie? Asala bilanga. Asala bilanga. Yo fandi wa. Ngana vana segomaf kota segomaf. Kota segomaf. Mais pas na bango bayebi. Pas na bango bayebi. Bande koni pe bayaka. Bayaka te. Bango pe bakima bonbon lupangu bako ba bango futa te. Alobi. Bongo basingi pe mbongo lupangu so ndenge nini susu mukili mwinda. Mbongo yo lupangu zai combien? Ezaki 300, tikala 300. De ce ils ont $300 na segomaf au somba lupangu. Tati msuna mboka na bango. Mais moi na liboso ye. Te ya mibale. Kana papa. Na Césarine peka. C'est bon, par rapport à geste oyo au bout na césarien. Moi na liboso césarien mibale césarien. So docteur alobini o continue ko bota to. Te ya baki na pe na tika. Na bota. Yo siko moninde. Nga pe na monika na tika. Ngonde papa ni pas okimane boy. Olobini ni pona geste o basali nde bafuteli ombongo ya lupangu po bima hôpital pa ya pasteur de la foi na bandeko msusu par rapport à geste o basali olobina oni te na moi pa yanja bazwa lokumu penza bisika pe mbongo na pe uteli pe bakisa bakutu ya koleka pona bazwa makasa ko ya kubimisaka batu sotu babando ya yo pona bamibali o bazalaka mwasi ajuize mi akebota hôpital basengi mbongo kimi olobini pona bango namo ndikambo na oloba te kaka bango na nzambe na bango. Merci beaucoup. Siko nde babi ozobima obima mba moko? Na bima mba moko. Bande kono ba yebite siko okena na. Te bayaki deja wana bayi kotalanga. Bayi kotalo profiter bazela ka bokende. Kitoko. Aya sfanda na sekomaf azokende bébé mso azako to bébé oyoka santé komone na. Résoldi. Nani? Résoldi. Résoldi. Relaxini. Résolution de Dieu. Résolution de Dieu. C'est bien. Yé a botamé pe na césarienne? Oui. Vous savez combien de mois? Il y a un mois fois. 2 mois déjà. Combien? 2 mois. Oui, quand on est là, nos caméras, nous allons les aider. 2 mois. Oui. Si vous, quand on est zandé nini, il y a papa na kimi? Te azali, te tell quand on ndambuka poto si c'est tout bien. Papa na zana ya. Ok. Ye obota ye o abota na butu ye o boaki désert. Wana yo mdo c'est 4 mois. Kasi moko ba esenga kuna ke za la place pasmi kuma za la kimi yebisa biso mona liboso to mibale. Ya liboso. Abota na c'est rien docteur alobi nini. Abini lote. Abaikane fona zwana repos avant ba station mususu. Yo moko olobini. Tokolisa na oya. Ça bien. Si vous par rapport à geste au pasteur de la foi à sali pona kobimisa bino na makokoso bozali na yambongo olobini. Na 5 ans merci na o papa sali bisike ute ba samasuko leka plus po a sunga suba obatikani ya ngana zaki na résoldi aza moi stomba mobile. C'est très bien, félicitations quand même. Si vous avez bima bande ko bayebi ko bima non bayebi te fona za ande papa ba on po akenda musala ya kabutu sala wa asala na nini na banda lipa balibania. C'est bon, mais ce moins au bengi au yepsi qu'il faut bima comme ça tama ya tana aya déjà bima bi. So na lukata mtu apesa telefone chaka dina bengayo. Ngana apesa telefone ngo bengi au yepsi Toi la jeune mona c'est. Oboyi telefone nanga. O jantite. Nana inité to benga za voda ko raisonner. Tigo. Mais non j'ai inité to. Kolino telefone nanga te. Ça va problème te. Na so la tam sunde ko kuna olingani telefone nanga. Maman a résoldi aboyi na ye.
Yaya boni. Bien papa. Kombo nani? Kombo nanga Jemima. Jemima yozo mona naza mineur. Mineur âgé. Âge ni? Nana 16 ans. Ah, Jemima. Naza mineur ko. Mwana kombo nani? Vainqueur. Vainqueur. Ah, vous avez combo bien. Yaya combo mwana nazwa kite. Kombo nani? Ah, Patricia Nazouagi, hein? Patricia Résoldi na vainqueur. Yebsa biso. Yondo yaki na butu ba beteli nga solo kuna. Tena yaka na moi. Yona moi. Bon, aza abane na meme après ah. Ah, OK. Siko yebsa biso papa mwana za. Bon, baba dai ko futa déjà ndambo. Tongo ba komina. Papa mwana za wapi? Papa mwana azali mazala awate. Wapi? Azana kenge. Yo uchi kenge. Tena zaki awa. Yaki après kenge. Ah. Il pas un mineur net yoto ya zamkolo. Ah, na 20 ans. Betel solo zolo. Te normal bafuta ki ndambo bafuta ki bamoni bakomi na katikati donc bakoki sute bayaka sute bamona na sute. Famille mbali no bamona na sute. Bayaka sute bamona na sute. Bo famille na bino baolo bani. Te mama ni mtazoluka. Asalama. Ate do atekaka. Atekani. Ateka makaya buna bisa ukauka. Nazana. Na libongo. Siko ye papa pe amona benga to abenga te. Abenga na eba sola mi na grande sœur. Alubani. On a habité pour grande sœur sanka ki sola kinaye. Mona botama na combien kilo? Botama na 2 kg 500. Siko docteur a epsioni ndengo boti mona liboso. Docteur abisinga na bota sute na vanda na zela na bota sute. Vous êtes à moi 6 mois. Non, moi pour na 10 ans. 10 ans. Ah. Yo le binende docteur Alubio. Bon, ezaki liba kuna kutana kinango, mais on dit masute na ona moni na bande lisusu. Ah. Ça va vous comprendre, vous comprenez à mineur 16 ans normalement, ndenge normal ya mbali na wantu papa mwana il fallait aza héros na prison pour ils viol ou asala ki wana surtout qu'il y a un grossesse aux mineurs et olobi nini pour na geste ou basali ya kufutela yo frère ou etikali pour que obima hôpital. Non, na komisina no le bon Dieu o asali papa grâce aya kobimisa biso. Pe o muto atindi ya pesi mbongo aya kufutela biso do na komisi nzambe. Papa de la fois na yo ka ina sangwa bimisa ka batu aya kobimisa pele lo ngai na bande kuna ngai. Ba sangwa sala théâtre aza pasteur to ka sangwa bimisa bat na hôpital. Te na yo ka ina sangwa za pasteur na mona ka yepe côté ya pe na kota ka pe église na yepe. Donc na le grappe na le kana 7 wana kota participer pas ju mususu ko kota pe. Na yo ka ina sangwa na mona ka yepe. On a komisi nzambe po asungi atindi lelo aya ko libérer biso na kasi sika o. Ah. Tinem corbeau hein. C'est bien, merci maman Anani. Maman vainqueur voilà, ba maman Omisatu, ba onde bazu ngolo lelo, bazu faveur wana ya kobima, bazena moi kamoko ya pasi ya difficulté ya ozanga moyen ya kufuta ba frais pour na obima hôpital, bazaye détenu awa et nzamba sali grâce lelo à travers l'homme de Dieu le pasteur de la foi ba bima. Maman bozama kamba baksa. Soza obaksa lobi hein. Siko mbala kimi wapi? Yo siko mbala kimi yo ya limsa zongelo sus. Balsa na mwa no boy po ba moni pe na caméra. Aza boga. Moi c'est mbala. Moi jaza itoko. Siko mbala kimi obokola mwana onde. Ah. Ba papa ka. Ba koko mwana. Yo moko osale lo to bokola mwana okindeli ba koko ne charge. Na poso la zwimbongo na banda akoteka. Ozongo wapi? Yo mbali mso pe zombongo. Te. Na lo mbali msuti pa na lapi kutu. Na mwa kutu mbali msuti na lapi na lapi la panote. Na dembe lo anda zwi. Lelo te lo bipete. Siko neti so ba pe zombongo ko teka ni. Na oteka fufu e musuba makayabu na lupanguka. So comment teka ba fufu ba makayabu ali okomiso ko takata. Yo oseka. C'est bon maman la Patricia et voilà ba sœur na biso oyo. Na bitena lo ba maman ya bana oyo muto bazingolo lelo ya kobima hôpital 2 mois
2 mois, 4 mois. Bazui faveur wana au hôpital nga na okoba na reportage na ngai. Merci. Voilà, toza maman bisawa aza moko ya corps professionnel awa na mokili mwinda mbote mama. Mbote mingi. Nena j'ai impression na yo par rapport d'abord ya geste au pasteur de la foi sali ko bimsa bandeko na hôpital. Réaction est sengo parce que bana biso pour nga benga mo ba mama te parce que baza ba irresponsable bango ne sauter bazana. Baza non appelé na mariage te mais ba boti informellement parce que mutu mo aza ndaka libala azate yango mikrata no nyoso ani. Basé mikolo belé nga kuto avant pasteur de la foi aya ko sala geste a sali nga na benga bango na bureau ça fait une semaine. Na soli na bango na bina mona ka bino bo umeli abana no ba ngulumela eza nini ba expliquer ba problème na bango misu mbali bakima bon j'ai essayé de conseiller na dimna ki même ba facture na bango de moitié. Bon ba misu ba bandaki déjà ko futa ndambu mais ça fait 2 jours na aucune communication moko médecin superviseur na so ebisinga pasteur de la foi alinga sala geste mo pona ba maman. Donc pour nga na éviter ce que zaki connexion divine tonini car na moment où nga na baki na réduire ba facture na bango pasteur de la foi à lobby alinga sala geste moko pour na ko aider ba o baki na passe yango directement to se proposer ki ba o vraiment bazan la difficulté parce que moko zo kende 4 mois ba msu ba sali 3 mois c'est vraiment beaucoup de jours pour na bébé o ya botami maximum ya maman ba sali césarienne eza 10 jours. Soit sali 10 jours bakati ba singana ye akei mais soko ke na 3 mois c'est déjà au-delà moi nana ko zo ba malade déjà hôpital soko yo biki fozonga donc vraiment to komisi nzambe to zongisi matondo pa ya nzambe vraiment esika mbongo ane uti ebota ya mingi ezonga ya mingi nzamba pambola bino nyonso na kolobaka pasteur de la foi te mais église nyonso ipamboli wana ba maman bazangi bana pana bino en tout cas na geste au bosali bango pe bazwa bana. Amen. Bongo pona batata ou basaka engrosser mwana buya azokokane susute je ne sais pas qu'est-ce que tu peux dire. Moi je ne condamne pas ces papas là. Nazo condamner les bana biso basi. Loba so ba violer yo. Mais ceux qui ba violer était tu es consciente parce que soko comme na 12 ans au moni ba règle na biso liboso faut poser maman na aux questions basala ndengeni mais soko peut zaper na moins de 18 ans vous pouvez être copain mais boké na sexe c'était pour so boké na sexe conséquences eza razemite mbako zo pe sida pour na ko zande na za munene bo menaza porteuse yo yebite yo ozo mobile ozo moni a télé minutes bandeko na bazo filmer baza déjà malade deuxième question soko koka komi batela te o saleli préservatif. Donc, on condamnera plus les filles, on condamnera les garçons. Yo mona moi s'il faut y banazana no pas parents. Mobile azuna no musalate to azotanga. Broke na nzoto sans protection pour nani. Déjà ba conséquences o baninga mususu o ba kolanda diffusion ya magazine oyo ba mona cœur et si ka bazoko kende ba risque eza ebele. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, pasteur de la foi, bonjour. Bonjour, papa Rabi. Tant que ça, il y a geste de compassion, et ça, d'abord, bon, tout ça, là, on plie pour Nzambe parce que Yesu Masia a l'oba biloko na un hôpital botala ngate. Christ na Bible jamais azala na hôpital. Mais tomba to bon lobi, ceux qui me donnent hôpital hôtel était ce hôtel ngate. Bandeko ba okanga na hôpital, ba ka bandeko na biso. Donc autant d'être bandeko abasi papa Rabi baza baleki net somoni aza mineur mobali aye akimi acheze makimi tokutana na bango même sous nanzilo kutana moi jeune fille na garçon des fois pe sol bo pekisa asili ki pa musu pa ko manquer mais baza ka baleki baza bana soki mwana sali mabe na famille osani o tiketa kanga makano hôpital o likaka osunga ye. Vous encourager le mal. C'est ça, on se commune dans les pour ça bango. Et ça, encourager le mal. Aux hommes, une fois n'est pas coutume. Dès au sali bosso, il est le monde avant zongeli les sous.
ata toye na hôpital awa toye tala bato moni jamais to soutenir parce que ça c'est encourager les mal ozomona baza bana mike non nazo condamner avec beaucoup de respect na condamner même Milo moi Gisèle lobby ke ba na ba préservatif non faut pas banga nzambe mamba préservatif ezati parce que ba osaka lisu moni mama lobby plus na domaine na bango parce que ça ba to développement communautaire azolo ba peut-être pour protéger bango na ba maladie tout ça mais devant nzambe tata eza libanda ya développement communautaire donc eza que bano yo na ba âge bazana bazana mibalité bazana mibali wa bali bango te bazana mabala tende magistrat otelo ba wana madame Gisèle donc banga nzambe bazela timu ko ba obala parce que un homme responsable étant moi si na aboti je ne crois pas au hasard responsable ta mbokeza passe moi ça ko fanda 4 mois en hôpital akobima obunda na ndenge nyonso pour moi si na yabima ozomona donc bano yo été ya bango que tant garçon moi zoko poussa na pepe na yo boya déjà parce que so bozu ngolu lelo loibo zangolo te voilà papa Rabi déjà en collaboration de gono pasteur. Oui, bien sûr. Donc, nous remercier pasteur Félix Kiakou na Suisse. C'est un homme de Dieu, c'est pas pour la première fois. Tant que nous sommes au na hôpital Maka na wana ti confesse bilo na orphelinat. Azapen de côté mon qui a PCP contribution na. Donc c'est pas seulement lui, mais en complicité na église assemblée Dieu vivant na Suisse kuna et pas yo pazo kamba. Donc on a ngana remercier. C'est vrai que bandeko bolanda biso ba sala pe lokola ye msupe za landeti devoir pour na biso parce que pasteur so matinda ki albina na aider bandeko même frère moi zo souffrir une église sœur mona kwa ko aider attendre comment dans hôpital malade na aider mais quand on est venu ici na Mukilimunda mbongo o esengi to futa eza ebelé par rapport ya mbongo pasteur otindaki bon aider les sous les frères à côté bon j'ai compris que pasteur a un souci à battre na église ils ont un souci mais bah quoi ça la nuance tout et nous on est là avec vous aussi il y a aussi un effort il y a comme ma place ba comité il y a on ensenga merci mingi na pasteur Félix Kiakou pasteur Félix nzama pambola église mobimba église abonde nzamba zoluka auto kanisa ko sunga bande ko bazana impossibilité bazana ba difficulté parce que bano so bazui malade ne ba fa hôpital madame auto lo bango tout à l'heure madame Gisèle so iba fandi aba nde ba botamaki 4 mois akomo aza sensible ba maladie monsieur ko zonso kufi eza am mobimba muta kufi eza mwana te am et Bible zoloba et lo connaît ko remplacer amamutu biloko na tobosa na alors merci mina pasteur Félix bande bolanda biso so ba ko kanta osala ngo eza malamu mingi nous on est là pour nous se sacrifier lo les hommes on n'a pas d'intérêt c'est ça tozo bundana pour que to contribuer toujours na osala ka bolamu papa Rabi un grand merci na bino na ina bisa moi si moi cause en difficulté au bota akanisa ta mukolo moi tina ta mboto luka moi si moko aboti za mbonga obima abimisaye et moi je crois moi si on a soka aussi mama les sunga molimo santo asali yango to bimisa ta moi si moko po yem ta pesi ba moyen na bandi nzamba pesi moi vraiment merci mingi nzamba lola pambola bino papa. Merci beaucoup pasteur et vous avez préparé campagne à Mounene à cause de la foi cette année ni ba préparatif et les kandenge ba préparatif les gars malam tozana na début tout pendezo soit makasi papa Rabi mutu soit makasi ko servir nzambe na vérité za facilité notre le bon église avant to ya awa na lobi tozana à cause de la foi mais tozana opération achat parcelle HPD le pas on a sommamité et mais nazo bon de la nzambe et soki a osala biso grâce attendre dans 3 mois le pan au pende zouama parce que même batu ba fanda le pan faut bazwa préavis à 3 mois alors to sambela na temps oso le pan ko zo dans 3 mois so itoko indépendant esika wana et opesa nga kimia makasi ozomona et pesa nga kimia parce que j'aime plus servir nzambe ndenge na olingela mena ML no yebi to yoka na photo respecter ba corne na lo bango chaque fois to ko déborder te pour na ba crédibilité oyo to batela lobby pour lobby nzambe mutaye biango alors au tali à cause de la foi ezali et senga sumbon pour nous ça nous coûte plus de $5,000 ça compter ba fiche ba autorisation à l'état tous document moko to benga autorisation il y a manifestation so bozuango et s'il est dans tel de ville faut que na maison communale faut que louer espace na ministère sport donc bourgmestre fa signer bolongo na faut besoin distribution flyer donc ndé to taba track so ite ba kangi bino bika mboko ndé comme ba mona église ya mbongo
Dans le Congo, l'église c'est de l'argent. Donc, si on a tondi, il faut que vous soyez bon na makasi. Donc, si on a déjà bon câble track sans autorisation bakangibino. Donc, il faut soit distribution flyer. Au long wana, il faut soit autorisation d'affichage, d'autres bamba fiche. Il faut soit autorisation à carnaval, de tout ça la carnaval pour la sensibilisation dans le cadre d'évangélisation. Si on a long wana, donc il faut que na bébé donc na culture art, ba bébé les bébé kaka. Donc tout ça on n'a pas encore fait ça, tous les résultats de to comment na bras Congo. Brasserie soit répondre biso baza d'accord toke to verser mbongo et puis to bandi démarche pour nous confirmer date hôtel de ville et puis faut que na biloko belé no biwana donc louer ba chaise tout et tout c'est pas facile et on to bon de nzambe na lobaka na bana nzambe o aime importance évangile ako contribuer na makambo papa rabi ako contribuer une affaire il y a ba $9,000 pour celle la nzambe na campagne c'est pas facile. Et on a pas mbolanza minda tambola ba rena bonke befangisa rena bonke asa biso pe grâce wana wa zo rapena avion mobimba na matériel na batu donc ba koma na combien donc non c'est ngaba nzambe walanda biso mutu ezo chauffer ta la HP do ta la boy so kanza aussi mana mutema moni que au sepela ba tia sa mala mata mutu bongo la mutema na campagne et à cause de la foi si vous voulez soutenir et vous allez pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mais jusque là la campagne c'est toujours pour le mois de juillet. Oui, c'est pour toujours le mois de juillet, c'est pour le mois de juillet, le 1er juillet. On est date fixe qui on se la suite so bon bandimi parce que bon bana matériel so ban toi na podium ça masala grâce vi banco na bunda penza na bunda l'autre on a podium mais sauf que bon on va passer biso bilo rebelle il faut bon on est quota pour tous à la tranquille au groupe électrogène est compliqué au boy et ça la tête pour mon bail na bilo union surtout pour campagne les camarades. Merci beaucoup. Merci Nabino Baba. Merci. Voilà, je pense que Bolandi reportage Nabiso, tozaki bon hôpital mokili mwinda na pasteur de la foi ayaki ko bimisa ba sœur obo moni wana moko aza mineur. Mubali abotisi akimi mwana aboti na césarien ye moko mwana aboti mwana makambo aboti na césarien mbongo bimeza te mususu kutu mbali na biwana mbongo lupangu $500 mala mwa somba lupangu na njili kote so nini wana so na sekomaf mwa pasi mingi ndene sema na hôpital na biso komande ngwana na wa minene bo mona mutu aboti to mutu ba opérer sengi mbongo azana ngote moya bima ezate tia kofuta mbongo bongo akobima misuku tu bakimaka nde bauti ko expliquer wana nzamba za malamu pasteur de la foi azwi likanti osala yango boye yo pozolanda biso okosa pe geste aboye okosunga bango okosunga ba orphelin okosunga bato ba demini ba na pasi et ça malamu mingi. Merci pas Didier Masuki Mbale Amande Fapembe, merci Bogo Sanderson, merci Wilson Bilili, Fiston Bassen de FB International, Fabrice Nteka le boss américain, merci papa Duval Kasongo, Miyaka qui se respecte, Kadija Bibiane, maman Yemogwaza Lipasa Kalapeta Rozosusu Mapasa, merci Epanayo, merci Nabino Nyoso, Bolandi avis du public à Lelo, Tokutani Balasima, numéro Yasika, avis du public toujours. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balamande des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Tekuna gana za kuye